congodialogue.com. 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 Salut à vous tous les habitués de cette émission Cocktail Acoustique, toujours avec moi votre servante, la bellissime de la presse congolaise, Bibi Kapinga. Voilà, c'est bien moi. Et je vous signale que c'est la voiture d'ambiance, la voiture d'ambiance. Aujourd'hui, dans notre voiture d'ambiance, nous allons conduire un monsieur que vous aimez beaucoup. Et Abungahi Mingi, sous télévision, Tétara président. Et Lelo Azanabi sur notre plateau Cocktail Acoustique. Avec lui, nous allons passer des bons moments. Et oui, bon moment, il y a cocktail acoustique, Ndenge et c'est pas ça, Ndenge Nini dans l'ambiance. Voilà, parce que c'est la voiture d'ambiance. À bord de cette voiture, fidèles téléspectateurs, je vous signale que nous sommes avec Dios Diena, le président, et mon beau. Salut à vous, Dios Diena. Bonjour, bellissima, Kapinga Bibi. Comment vous allez? Ça va. Merci. Na sepeli comme on a Dios Diena lelo na kati ya cocktail acoustique. Je vous signale que c'est une belle voiture d'ambiance. Et déjà ndenge na mbio lelo na respo pesi na kati ya voiture d'ambiance oyo na groupe au grand complet. Na yebi ke ba tunion so balinga cocktail acoustique baza déjà ya receper. Merci. Non, ben, écoutez, le plaisir est partagé. J'en profite de l'occasion pour présenter mes vœux. Na fanatique nanga donc partout dans le monde na présenté nanga na bango et avec un souhait qui est à notre quota 2017 et ça vraiment grâce à Nzambe ezala na bango Nzamba songa bango mbongo ezala belé pour basomba CD oyo obima plan B donc c'est ça vraiment mon souhait, c'est ça vraiment mon souhait et pèse à la PP ezala na Afrique en général et puis na Congo en particulier, voilà. Merci beaucoup, c'est déjà un bon message pour tous les téléspectateurs fidèles de cette émission, partout là où vous nous suivez. Et Nalingi, Nasa la déjà présentation, et Batou Langai, OR Nayara en répétition, vraiment la Vandi, Bakifuna Bibi Kapinga et tout. Et tout ça déjà na Van. Salut Van. Oui, salut. Van Percy, Mayas, le chanteur aussi. Et Kofi. Les guitaristes. Jintoya. Mais c'est Sam. Monsieur Sam Sung. Mais c'est Sam Sung. Ok, et Archange. Archange, comment la photo là, bien. Là, c'est Peli. Just bien, oui. Na casa cocktail acoustique Lelo. Au ressort, on a plaisir. On a toujours l'habitude de remettre ces deux cartes. Ok. Merci. Dans cas, deux cartes, et ça, la question est bomba mais pas nanga. D'accord. Ok. Yosko bando pour la couleur, et la couleur orange, la couleur noire. D'accord. Yoro pour la couleur, ngana pose une question. Soro lobi nanga prêt to bandi. D'accord, biso lukula tous appellent orange na mbogo yo Congo, donc vous changez chaîne to boutique la orange donc orange. Na même tendance à mélanger la tendance à explorer que de orange et de Benj Louis. C'est bien orange donc fibo. C'est bien. Viens le fombo pas à la on a invité sur le logo déjà vient ni funa. Fibo. Quelle réponse pour vous, Franco Luambo Makiadi? Luambo Makiadi. D'accord. Alors, ce sont. Le dauphin. D'accord. L'artiste musicien. Et ce sont nos icônes, je dirais, de l'Afrique en général. Je ne pourrais pas les limiter par rapport à leur talent. Je ne pourrais pas les limiter au Congo. Donc, ce sont des icônes d'Afrique. Et de vrais monuments. Ils ont laissé leurs empreintes sur cette terre des hommes. Et quand on parle de Luambo, on voit directement la rumba. C'est vrai, quand Papa Wemba est mort, paix à son âme aussi, on a dit c'est le roi de la rumba. Mais bah, à comparer avec Franco, c'est un grand débat. Okay. Voilà, c'est un grand débat. Donc, comment personnellement? Pour l'Anga Baza, je dirais, ce sont deux maîtres. De maîtres ou de grands maîtres. Voilà. Luambo, des gens l'appelaient grand maître. Donc, je ne pourrais pas
ajouter un grand mot au-dessus des grands maîtres. Donc, il restera le maître, Papa Wemba, il restera le maître d'école. Donc, le maître, voilà. Parce qu'ils sont le maître, Ouais. j'aimerais un cocktail acoustique comme c'est une voiture d'ambiance. Tout ça, plaisir na ba téléspectateurs nyonso ya cocktail acoustique le rôle Frida Lubinzi LTI et Safilemba ma maquilleuse de la RTG. Donc la maquilleuse de la RTG entre-temps ma maquilleuse aussi parce qu'il y a eu ba quota qui n'a rien maquillage et dans Rolingato ça la plaisir na ba téléspectateurs wana nyonso. Bayoka peut-être interprétation il y a nzembo moko ya luambo maquette parce que tu vois dans cas ça cocktail acoustique to qui n'aura beaucoup plus na ba ancien succès air moroboye poto ça ndenge va toujours to fouiller na passé poto y na présent. D'accord. Alors dans lingato soit moi extrême moroboye na voix. Ah d'accord, il y a luambo ok jazz. Luambo ok jazz na mungongo ya Joyce Diena. D'accord. Si réellement vraiment baza ba mettre ndengolo 1 2 1 bayebisi ngai lelo na ntongo na baninga alimatu abimaka te mpo ya kozela mobali batikela ye na baninga ata mokanda ya poste bazelaka boye te ekoyebana na bakolo mobali fote ya nani abimaka te bayebisi ngai lelo na ntongo na baninga alimatu abimaka te mpo ya kozela mobali batikela ye na baninga ata mokanda ya poste bazelaka boye te ekoyebana na bakolo mobali fote ya nani abimaka te bimaka okopesa nzoto lisuma bandeko akozonga te o na nsima okoyeba nani alingi moto soki ye akopakolaka yo mafuta na bambongo apesaka yo desanse ya moteleki mbongo ye bimaka okopesa nzoto lisuma bandeko akozonga te o na nsima okoyeba nani alingi moto soki ye. Voilà, c'est l'ambiance des cocktails acoustiques. Sokomoni, vraiment Lubinzi, Bini, et Salara bien Talara Mutaba Jite Banini, Kotina Katia, Yalimatu, Keye Mobimba, et Salara bien. Vraiment ça n'inga bien. Na moni na bana na onyon so malamoko ba Kotina Katia GV c'est vraiment na Katia répétition. Ozana ba yembi, oza pena na ba artiste. Oza pena na ba artiste, bato bazwaka temps ya komona biso na ba production bayebi ndenge to sala c'est-à-dire soto bi ok jazz soto lobi viva soto bi zaiko soto bi pe donc voilà to kende nango mengai na lingaki lokola na kati ya cocktail acoustique ezalaka ambiance. J'espère que la question est vraiment mingi ambiance talaka dans la festivité. Alors et ça la téléspectateurs n'y ont plaisir pour n'appeler ça bango devoir encore devoir on est à créer piste nayo devant télé et pendant que ça trop passé boé vous aurez retrouvé la belle voix de Joyce Diena en direct na cocktail acoustique nulle part ailleurs. Une ambiance comme si vous y étiez fidèle téléspectateur de cocktail acoustique. Alors cette fois-ci dans Olinga Toyoka nzembo moko ya yo moko ngala sepelaka nango premièrement cri du cœur. D'accord. Après na ozonga na ba question. Imahole yo 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 imahole yo 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 imahole yo 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 imahole yo 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 imahole. Le coq 3. Le coq chante cocorico le lobo ekolesa satana litongo na kati ya zamba ye abone koganga noki balia ye na bafele imahole yo 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 imahole yo 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 yo
maole aye baoba na ngai lelo ekwei ekomi putulu bosala miracle ekombima azonga azongi chaque fois que motema na ye ezobengo yo ya ngai réponse na ngai ekozala kaka oui des fois nazo seka na bandi liboma te o basouvenir no bona ezopesa ngai sembla ya joie na mitekisi kolela me nazolela kaka yo nzoko anyati lapin akotindika te kobondela Maxime Elungai mawa na ngai elekenga na molai eza ya si bataillon toza maman avant yo 3 6 avant yo ezalaki yo na bandoto na ngai apres ekozala yo kasi na liwa na ngai mokusa na ngai ekomeli mokusa na ngai ekomeli eye rami emisi avant yo ezalaki yo na bandoto na ngai apres ekozala yo kasi na liwa na ngai mokusa na ngai ekomeli mokusa na ngai ekomeli. Merci beaucoup non constater que non fait ça m'a beaucoup et ça fait pas du bien. Jado Mwanda, Alingara Nzembu Oyo, et Moza Pamela, ma complice, ma collaboratrice coiffeuse. Bisous à toi, pourquoi pas à toi, Gianni Azani, le big manager, Homo Fortis, Elikia, Yopo Sepelarana Banzembo Oyo, Yannick Bilamou, le papa d'Elena, Bilamou, derrière la caméra, Batona Nyoso Wavandi, Babite, Joyce Diena Kayaya. Merci, c'est gentil. Ah, Kayaya, envoyé tout ça, sentir vraiment, tout ça, une carte. Pour les téléspectateurs de voir na bomba obina. Mais on a côté en zone en carte, bah fini sous pause bah les maras. Il y a une garçon de bandi mbouto continuer. D'accord. Soit aux en la carte, Just Diena. Oui. Au point couleur né. Tout est na fibo. Bon, j'adore moins dans l'épisode ça mutu ya wapi mais bref. On dirait moi vert, noir. Bon, noir. Au bangi couleur noire té. Non, na bangite moindo, tout ça peut baindo, donc nous sommes moindo, le quoi tout est na fibo, siko tout est na bon, tout est na noir. Ah, on a eu créé les nga izalaka orange, carte orange cocktail acoustique, carte noire cocktail acoustique. OK, donc carte orange, na bandela, carte orange fibo, cocktail acoustique, carte vert fibo et bon, acoustique kaka bref. OK, Joyce Diena. Oui. Le poni noir. Quelles sont cartes noires? Le quoi une carte noire té? La banque était vraiment. J'espère que vous êtes prêts pour nous répondre. En tout cas, na yaki pona se pesa baiba au talabiso. Na yaki ka pour ça bon plaisir. OK. Toi dana ba tango ba fête. Joyce Diena. Est-ce que oui que na vie na yo à chaque pas au banda roleka, ba obete la toujours li cela ba papa na yo, ba banda toujours kozongela. Vie na mobile. Ah oui, c'est normal parce que ouais, bah sur la paire parce que na yaki nga monter la mokili donc voir même moi na nzambe yaki na nzela artistiquement parlant. Ah, artistiquement parlant. Oui, ma bête ba obete la nga o le ka pas nani ozonga pas nani, c'est normal. Donc la question o to ngai tout na le Dina par rapport il y a ba dire il y a bateau. Vrai ou faux entre Kofi Olomide et Oazé quoi? Oazé quoi était plus mieux en fait Oazé quoi Aza plus mieux et Rosa président pour na Joyce Diena. Oh bon, je dirais Oazé quoi ça. Donc la qualité bah na Rosa injuste ya kolobake Oaza mabe Oaza. C'est ça vrai oui ou faux? Ah, na bango mibale. Faux. Félix Oazé quoi mieux? Hein? Obi na vrai ou faux que Oazé quoi ça mieux que Kofi? Oh ben non, faux bah. Faux. Bah le président. Vrai ou faux? Faux. Faux hein? Faux.
Pourquoi faux? Non, parce que dans 8 ans, il y a quoi? À Salinga, va plaisir, il y a 8 ans, mouké. Na kofi à Salinga, va plaisir, donc, ce qu'on alors, on a beau une polémique parce que question est vrai ou faux. On faux que je dis faux, ça c'est faux. Pour l'anga bazaba humain, ou azana malam nae, apena mabenae, ou pas malam etc. Donc la différence. Différence les ali et pas oser que lokola je dirais les ali ceux qui présidenté. Les ali yana lekinae. Et pas Kofi c'est plus l'artiste. Donc c'est-à-dire so musalate tuzati. Alors que pas qu'on a cause là dans moment moko il y a des respect mais azo soutenir. Mais pour nanga eza expérience mi balé il y a bien azui. Et bien zate faux fois zate. Non, vraiment la télévision, pas bien hypocrite dans Ondimango. On préfère le bien avant que ma bien avant. Voilà. Et on a préféré le faux que o aleki moninga. On préfère le bola mon abango que ma bien avant. Baza ba sans touté. Le coup l'anga pena mon sans touté. Mais ils a baza ba mi balé ba fanatique belé. Et vous en non parce que le ba maramingi pas ba. Oui, non condamné bango non non. Qui sur terrain. Ba kanisa qui yo peut-être rose à la bouche autorisée à confirmer. Nako condamné bango te baza na droit ba lo bande ba kolo ba menga na chabango na lima nde ba lobaka. Et bango mi balé baza ba ya mo malamu ba vraiment ya mo malamu donc ezaki nanga bénéfique roleka na nzela na bango. Voilà. Pour que tout s'éterniser on a été na tiré sous question car na roloba na yo na zongi sko e pa na yo moko oza bien pour na groupe na yo ça très bien en tant que président très bien parce que tout le monde récemment na télé le mot libre artiste télé et ça qui fait bien ça qui bien la musique bango e bazana bango mutalongo chef d'orchestre yo directeur artistique yo c'est le même tête non mais c'est vrai que batumsu ya sikaba ko sous congé pendant oui mais non ezaki congé à qu'est-ce que c'est passé non ezaki Dieu n'est pas sollicité non na répondre non ça par rapport à on beta dimanche na Dias na flat Dias résidency ex Wakinda donc eza pembeni ya Simba fils derrière école armée naza moi inauguration mo za ngam na beta wana donc dimanche na njili abeta penjili kala na beta na dimanche non c'est quoi nanga nga na bete pa wazi ko na bete pa ya kofelo midi ata mukolo monte ba kanga na makasa na ke télévision baba na soka télévision za pa donc suspendu ki bango pona na blama ki bango voilà le mot OK na blama ki bango c'est vrai so olandi bango ne so bazali mutalongo ya te kuto ba musu ba bakisami na so continuer pe ka ko lancer appel na pour ça ce ko ya ba basi ba danseuse voilà na bango besoin parce que tozo banda ba clip le 20 janvier il y a plan B. Tu bandi ba clip le 20 non ça la mwandambo après awa ngana jipe ponanga na ke pona ko continuer misala mususu et puis voilà discuter. Outaki matadi obeti na matadi il est qui bien pour ils concert privé et puis quand à partir à monde sollicitation quand yaka nazwa ki moi production mon vite fait na Belvedere donc malheureusement to beta ki ngo penate suite dame la pluie parce que Belvedere voilà, ils ont à ciel ouvert, donc voilà, batbaki belé, mais bon, faut n'engate, n'engate na bete mbula. So nagi mona souka na ngana kangambula même, malheureusement. Donc, mais na betaki, na tenait qu'honorer, bah marié, bah nouveau marié, donc na tendai, bah nouveau marié, donc mon colonel, bon, bref, na bombi comme. Ok, c'est pas grave. Alors, parce qu'on parlait d'un plan B, non, les téléspectateurs vont découvrir déjà ça la moins exclusivité dans le cocktail acoustique et cette fois-ci il y a eu mon copé mais plan B pour ça la plaisir na ba téléspectateurs n'y sont au bazo landa biso ba fidèle. Na betonga bandam ndambo. Bon, en tout cas ba salinga pe mabe moi mingi. Ava disque bon, ça pour te secrétaire même solo lendo tinate. Bon, na sanction kaka. OK, c'est bon. C'est mon 3. Ata balobi otika ngai sima lokola bwato oyo solo ezanga nkai nakosema nga moko tina libongo kombo sima ya musindondo bebe sima ya musindondo wa ata balobi otika ngai sima lokola bwato
solo ezanga nkai nakosemanga moko tina libongo kombo nsima ya mosinono bebe nsima ya mosinono supporter imanota ekipe poli jamais kokoma ya renaissance magadoringa koma supporter la mazembe Bibi natika mena continue na video quoi 3 supporter avec la bate ekipe poli jamais kokoma ya mazembe magadoringa bota renaissance c'est du poison c'est du poison Simea musinono ata balobi otika ngai simea lokola bwato oyo solo ezanga nkai nakosemanga moko tina libongo kombo simea musinono bebe simea musinono lolendo mamoko 3 4 lolendo tina te onandimi na bondela yo amaketongo eta nazala na maboko na baba botolanga elengi Rene fongola maboko ya mbanga Yariete kajinga Nazalia wampose kama lekasani na wakasi Nazalia wateni Nazalia wateni ya misio Tokola mwana mokebe botelie bibero akolelai Nalinga nakakaye Inazali terminisa miswa mwana moto Marconi Metsane nunanga ezalaka yo jomi Pene na yo na mibomaka lokola mwana soso na sama papa mama na ye Ibeka pinga belisima Lulendo tina te onandimi na bondela yo Apake toma etana zala na maboko Na baba botolanga elengi Rene fongola maboko ya mbanga Emakondele Merci René Makondele Henriette Kajinga la grande H na Suède topesi mbote na musika na Suède Kajinga na pesi pour mona ke to bossa na rayote ozate me na makanisi ozali. Alors ndimbo yo na dedi yango ma le roi ba on peut ba marier ouais toi on a les nouveaux mariés na biso pe a Pedi Pereira OK Pereira il y a Evelyne Ntima Pereira vraiment na Leli Pereira donc na dédié bango parce que on a un couple moko to bala na karte photo lengela bango pour kabonye zalate vraiment te en tout cas to pas meli molimo neso ko kama inga pa 4 mois branca molimo nzambe hus rap contre sik yo pela ko tona ne pela to longola yo robeta ke loko fi sale la bango peka ko moi rappelle 20 personnes c'est la bango c'est la ya yo mo ezala bien ya yo mo ezala bien makilanga le monde fou jolili batombo bona ekombima oliboda milandu sakade kechobo makilanga le monde fou esika motabaki bilai basusu balali zala mingi kaka moto nde moto moninga na moto na mote mesina bomba masobola muperera osalanga Pereira tikana kamera bino ingra kapa kataro mabranca molera kongo bosebuni time alhamdulillah moli mwanza mekiteringai Voilà les amis des cocktails acoustiques, c'est l'ambiance qu'on retrouve aujourd'hui avec le président Joyce Diena, un groupe Joyce Diena. Président a invité son groupe, ça chance, n'a pas sa parole. Ouais, tout banda na Archange après tout na chef d'orchestre. Pour les animateurs donc boyo ka na générique blague ya. Archange animateur. Si, l'animateur. Version ya Archange. Oui, naeba. Les Angelo azala pemé na Nzambe donc Archange. Est-ce que oui quand Angelo ana ça na devoir recevoir Nzambe? Pardon? Oui que Angelo ana ça na devoir recevoir Nzambe. Oui, naeba. Yo recevoir Nzambe. Na recevoir Nzambe. Attends, ça la plaisir na ba téléspectateurs onyo so ba Hollande. Tokene loko wana en tant que mokonza animateur ya Congo. Oui ma belle. Ale bina bitabe kolina nuke. Bango balongo liposo
bamisana mingi na kifwendende oya jose dienga bakoma kobeta na kifwendende tala basi ya ndunda bakabaka tena kifwendende mama mune ale c'est assez c'est amana c'est assez qui te dit que c'est amana nous allons danser c'est amana mama mune c'est amana ya jose dienga c'est amana mama mune c'est amana abana kini balingi baya bakoza mwasi azele wasima bana tangu balingi baya bakoza mwasi anene zama zima mama nirei yalingi aya bakoza mwasi anene zama zima ala sokio za mwasi zongi za madede anene zama zima ala kitabidi kadini yede mune kitane koli na mute mama lo mali paso mwana tabaya botani la loye bango balingi balia bamesana mingi na kifandende waya tusenia na bakoma gobeta na kifandende ala kitabidi kiyo komi badina na kifandende mama on a besoin de plan B. Merci. On a plan B. Ok. Ça doit être plan B. Ça n'a pas de bien. Plan B. Non, va biniter. Et donc, on va bomber dans les gars. On va biniter. Donc, ça n'a pas bien. Bon, c'est plein de monde. Et n'habitez pas ça sous nani. Est-ce que monsieur Sam? Oui, mais c'est Sam. Son. Les Coréens. Les Coréens. Il y a eu un Coréen, mais à zone de chance de la PMB. Ah. Un Coréen, mais à la chance de. Donc, plan B. Je te dis. Bien avant dimanche, na Wakinda. Ma plan B. Dimanche, je suis en concert dans le quartier 4 à Wakinda. Nega to solo rama to na ngola na Judith Kese mama na Daniela na Kiria. Depuis na solo rama to na Paris na papi pala les barons. Vraiment plan B za album na biso oyo. Ezalande biso. Ah, il y a l'ambiance. Donc, l'ambiance web, ça va non moins chaud et ça va bien. Et ça, bien fait les téléspectateurs. Oui, les téléspectateurs. On ne va pas ça à point, hein. 3. Bébé, ça bolingo ezali banda te. Chakina sala nini uzo bambanga. Le comio sasanga. Uzo balolanga. Balola balola. Udilo swani. Udiwa bakai. Bébé, ça bolingo ezali banda te. Chakina sala nini uzo bambanga. Le comio balolanga. Ozo sasanga. Balola balola. Merci. Merci. Van. Avant de percer, chef d'orchestre. Pour le chef. Est-ce que le chef a une rigueur pour le chef? Il faut y avoir moins repos. Il y a moins 3 fois. Il y a moins 6 fois. Il faut 2. Au fond, on a un téléspectateur, oui, vraiment. Van. Merci. Batangola baotala yo mboka na yoti. Batunyo so baotala yo, bayoka yo pe ça va bien. Moi extrait na yo pe. Regarde pas kana panga yo. Miguel Kese. Saka de Picho, Espoir Yonzika. Salvador Maya na Mosika. Boyoka Van Persie. Soder le formidable Josdien. Tous Atisuka. Engolobi. La doléance que vous avez, maman. La privation, la doléance que vous avez, maman. C'est ce qui pousse à te chanter cette belle mélodie. Makoshi, maman. Makonyo, maman. Makoshi, maman. Makoshi, maman. Bashi, mami. Gelekesa, kangi, bango, bakonyo, kwa maman. Banyo, kwa mi. Juri, dansa, bakoshi, maman. Atabalobi, etika ngai. Simeloko, la boîte, wa, soleza, mankai. Na kosema nga moko tina libongo kombo. Simea musinondo. Bébé. Simea musinondo. Kofi a déjà la guitare. Yes. On a invité ceux surnommés. Directeur artistique Nabiso. C'est-à-dire album. Kofi parce que yondo surnommé pour vendre la peine à vieux quadrato. Bon, nga pena ki surpris que comme les la Kofi. Maza pena ba kombo na mususu, mais obso peut te préférer to benga ga minga za Kofi parce que asa directeur artistique donc to traiter mingi ba mélodie et album oyo nga na ye. Ono kapanga pe lokola. Donc mais base mingi za ye. Donc asa
guitariste, aza musicien complet. Aza batteur, il y a soki toaki na instrument so mon abetaka drum, il m'a abetaka mbonda, il m'a abetaka maracas, abetaka solo, abetaka artiste musicien. Voilà, abetaka nenga abetaka accompagnement, abetaka basse, abetaka synthé. Ayemba kazusu. Donc na zolo maman on sala aventure. Donc bateau ba yemba mingi na moi musique à Congo, il y a génération na ye, taba mon ba biki na ko sate. Donc ye avant ni mingi na do à Congo. OK. Donc so do à Congo na Congo na ebité. Donc voilà. Félicitations. Nazomona ndenge ba soliste bosala makele mboyo wake moi viens na bino zali. Bon, viens comme ça agité boni bisanga bo. Yo ba lobate, yo zo lobele bele. Tu vas lobela pa mission na nga. Oh non, alinga mission mission te na fier na ozamba mission boy. Ça dit yeso ka zate na ko anete studio baby. Ye fois zala. Pour ngana yemba. Ayemba ka beta ka bina ka. Ouais, extrait kasi poto comme okende déjà moi suka po parce que photo pesa programme ya dimanche. Ça mo ba jemo sala ba na ebité. Jemo ya suka. Après maitadora oyemba. Ou bien na ebité. Yazo beta maitadora oyemba na ebité. Te yazo yemba maitadora ba oyemba. OK. Atabalobe afikane lokola boato mosola zangakai nakosemanga moko tina libongo kombo nsima ya mosindondo bebe. Merci beaucoup. Et l'homme à la voix d'homme. Somo, lelo ekomi somo, chéri nasabile iliango beka pete. Pourquoi konatanga kote lokola boîte comme ça, ekomi expiré na leli. Donc les remplaçants de Just Diena. Ok, normalement va aligner Just Diena. Just Diena donc comme la moi souka. Donc comme la souka émission cocktail acoustique il y a Lelo. Et parce que vous avez parlé, s'il vous plaît, parce que vous avez parlé de, na début tu parlais là qui Papa Wemba et Luambo qui a dit le quoi bazar grand on a pona qui le peut-être n'a posé une question bangwana. Alors tu aussi lisana monde moro ya Papa Wemba ya souka au binobo préféré et mais entre-temps ça déjà programme et tout clôturer dans un papa. Pour l'anglais dit que toza chaque ça pour répéter chaque jeudi vendredi le colama A28 le colama ouais na matonge donc le colama na cabaret sauvage chaque jeudi na vendredi et topé muke suite moi ba bien moi ba vacances on peut ba respirer to petit peu moins mingi donc tozo banda la clip il y a plan B tozo banda le 20 janvier donc tozo la juste na 2 semaines donc à partir du 10 février, on a bini. On a fait la mastering et puis duplication. On a fait fiche, donc on a profité. On a fait dimanche, on a espace Dias résidency, autour de la Wakinda. Donc on a école armée, quartier 4 Njili, Pembeni Sima Fils. Donc on a parti à 15h. Maman, na bana, bonne année to fêter na biso na moye. On les a cadeau yo zo sala na bato ba pour soutenir yo. Donc na beta moi kala na njili no atika njili te nazali donc toza mbote mingi na fundi wa baka na Dede Mopasa mbote mingi na Doris Lunzanisa. Merci beaucoup. Donc voilà quoi. Tout ça la moins. Voilà de ma part, on a soukanga des annoncés pour notre qu'il a plateau. Alors de ma part, cette belle voiture d'ambiance d'aujourd'hui, je la dédie à un monsieur Thierry Bombolo depuis Canada, vraiment couple TTB, surtout qu'aujourd'hui c'est votre anniversaire. Je vous souhaite joyeux anniversaire Thierry Bombolo depuis Canada, vraiment un grand fan de cette émission Cocktail Acoustique et il y a eu vraiment Yangoana, chers fidèles téléspectateurs, de ma part, je dis aussi merci à la grande équipe des cocktails acoustiques, Big Manager, Homo Fortis, Elikia, Manager, Gianni, Azagne aujourd'hui à l'assistance, vraiment, ça va Moza ou raté. Et Florian Massamba Kyodo, l'assistant et le remplaçant de Montréal, Benj Louyele et Pedi Pereira derrière la caméra, Yannick, le papa de Elena Bilamou derrière la caméra aussi, Safi Lemba, ma maquilleuse, la gentille maquilleuse de la RTGA. Merci à vous tous, fidèles téléspectateurs de Cocktail Acoustique, d'avoir été fidèles à cette belle voiture d'ambiance. Merci à toi aussi, Jeannot Mwanda, à l'assistance.
patience. Bisous à vous tous. Je vous aime, je vous adore. Restez toujours fidèles à cette émission. Demain déjà, retrouvez Cocktail Acoustique à la rediffusion à 15h samedi, donc à 15h25. Et Torozala toujours wana pour nous la bino plaisir et meve le meilleur na bino nyonso. Année prochaine Torokuta na lisusu. Natikel bino plateau. Baila. L'ancien procès à Bomengo, s'il est le président, c'est quoi ça, maman? Les cambango de nous et katamate. congodialogue.com. congodialogue.com. Il faut le Francine Ngembe. congodialogue.com.